idée. Kofira, ça c'est Arena. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa Kimbangu. Merci Floribert Echebea. Vive Arma Tungulu, Rossi Mukelichi Manga, Thérèse Kapangala, Bamor ya Kasai ya Bazai, Bandeko tu bazo kufa na Ituri na Beni, Bandeko na Équateur, na Uvira partout. L'air est grave, l'air est plus grave. Talantoye awa, toye pe na drapeau ya unité. Ya Laura Sokoko, mission accomplie. Nege toye bisaki bango, toye bisaki bango. Drapeau yango yo, drapeau yango ya unité. Oda simananga eza Arena. Ya Laura Sokoko tula nina bengai 6600 volts. Tolobaki diaspora ya France. Bana Paris. Bitumoto se sacrifié 23 ans depuis Barwande Baya Ao. Ya on a baki na ye ko belela. Kulutu nanga ya Laura Sokoko. HM Hôtel de Monnaie. Na ba journaliste et tout. O bazala kata bitumba o. Image ya litona. To ebisa ki Kofira. Toko memaye na guerre médiatique. Toko lakisa na puissance ya Nzambe. Toko lakisa na puissance ya Yesu Masia. Na puissance ya Papa Kimbangu. Ya mama ki pavita bakoko na biso. Kofi. Omoni awa. Eko pete awa toza la cimetière. Oye kangami na sale ya Arena. Yango to yaki ko belela. Bande kona biso tu. Bakufa bakundama awa. Bobima na tombo. Tobo mamona mobali okofira. Oya yembela Kanambe. Oya soutena Kanambe. Atiela ye kiti. Kofi okozala humilié. Na beleli bakoko tu obozali na kata cimetière. Bande kona ngai. Ba mama. Ba noko. Bobo tika biso awa. Bitumba eza ya biso te. Boyaka poto koluka. Lelo bazwi bino. Botikali na ba cimetière a Mindele. Bo bazali na ba cimetière à Patin, ba cimetière tout ya France. Bo bimana tombo, bo compagnie biso na victoire oyo. Kofi okosambwa, yo jeune, wana Paris, yo jeune, ozotanga awa, olo profiter na technologie, olo profiter na makaba papamba, bo kota na distraction, ya kolandaka ba fali double sexe, Kofi na double sexe, ba jibira, ba werera, ba traisa mboka. Mboko bino ba Zaïrois bozala kata France. Bino ba jeune ya Zaïrois. Bino ba mama Zaï. Bino ba papa Zaï. Boya na mboko yo, ba pesa biso mikanda, ba pesa biso nyos. Mais ba jeune ya awa, na ba koko ya awa, na ba papa ya awa, ba sima minduki. Pour là-bas défendre France na bango. Lelo France etongami na bolingo, na mou, botala lelo. Mais lelo motoloko la Kofi ya Laura Sokoko. Kofi oye barake kalatoko kufa ali akokene akokoma mwasi ya Laura Sokoko. Amida akokoma mwasi ya Laura Sokoko. Toko kaba Olive Lembe na Denis Mwarungero. Boko kuna na Ngola place ya Laura Sokoko. Loka bolula mbongo ya Laura Sokoko za milliardaire. Akobala bino po ba mibali na bino bakotika la ba veve. 15 biro. Ba 15 biro kuna na kata Luanda epa ya Laura Sokoko. Yango na bande kuna ngai na eko saka ba koko na biso bana na biso o tu bakundama awa Kofi feto sisaye na cimetière Kofi feto sukisaye le 13 février ezali grande 2020. Victoire. Ezali grande victoire yango to yaki awa pona kata cimetière ko belela ko évoquer milimo. Parce que toi, la kata guerre spirituelle, ko évoquer milimo abande konanga nyos, o bakundami na ba coronavirus, o bakundami abayaki koluka, lelo ba miku ala bango etikali na poto, yo Kofi obomi 15 millions de morts, marionnette, moyibi, un aventurier criminel, okozala humilié Kofi. Gouvernement France bako subir, gouvernement français bako subir grande humiliation. Bako subir grande humiliation Kofi. Sozo kansake lokolo finga ki yo Kofi. O fingi ba mama o. Ata bino moko ba mama Paris.
ata bino ba jeune à Paris, ata bino ba papa à Paris. Peuple ya ndenge nini ya Laurent Sokoko? Quelle sorte ya peuple? Peuple nino akokola te. Peuple nino akotika la kaba manipula kaye. L'air est grave. L'air est plus que grave. Bande kobaza kokufa. Na Kipupu kuna Rubero auto koboma 250 à 300 personnes. Na Ituri auto koboma 600. Lelo bondimi toko ma esclave ya ba Rwandais yango na lobi na bino ba patriote. Bolongwa na ba parti politique. Il fait beau lâcher ba Jean-Pierre Mbemba wana. Botika ba Failu, botika ba Mozito, botika ba Katumbi. Village to koti dango ezali ya délivrance. Du village to koti dango ezali ya libération ya mboka na biso. Tokokumisa Nzambe, tokokumisa Yesu Mafia, Papa Kimbangu, bakoko na biso ba mama Kipavita. C'est fini na kopesa bango ba longe, kopesa bango ba gloire, batomoko ya makila, ba faux politiciens, ba faux passeurs, lokola ba Denis Les, ba Kakenza, ba Marcelo, bazali ebele ona bangalasa, ba oyo ba lena ba Rwandais. Bondima kite tokotelema. Lelo na beleli Nzambe, na fukami yedi, na fukameli na drapeau ya biso ya unité. Lelo vérité feye bana. Le 13 février, France ekopé la moto. Bande konangai, na beleli, bakoko nangai, bakundama na cimetière oyo. Bana Zairwa, batikali na ba cimetière à France. Yo Kofi, Olena Rubero, Obeteli Kaname Maboko, O soutenu Félix Chilolo, O asali illettré bourrique, Nazo Saka, na beleli bakoko nangai, botika bisote. Kofi oko vivre papa Kimbangu, oko mona makila ya mama Kipavita, oko mona makila ya Kasavubu, ya Lumbumba, ya Mobutu. Soki Kimbangu akufaka na prison te, Kofi okozwa victoire. Soki Kimbangu asalaka 30 ans na prison te, Kofi okozwa victoire. Yo Félix Chilolo, ondimi lelo te kamboka na biso. Bozo nyoko la peuple wana, tata Nzambe na leli na mboka bapaya. Tata Nzambe na beleli yo, mosusu azali te. Kaka yo tata Nzambe, yo kakolela ngai mwana na yo, nazolela na kata cimetière oyo, bakoko basili, bandeko basili, oh tata Nzambe, jusqu'à quand peuple no bako comprendre, jusqu'à quand peuple no bako longa l'idolâtrie, yango na yaki, ko belela bakoko, oh tout bakundama na France, bapesa biso makasi, le 13 février, Kofi, oko Sibir, yango na, leki na ngai, je vais essayer de parler, tozo keneti na liboso arena, bazo so biso en direct, Kofi na yaki na cimetière, pour la kisayo, dimension ya spirituel. Kofi, ngazo kami balo o bimagala bango na France te na sima. Ngai, naza mobali, nabotama mobali, nakotika la mobali. Ngai na banga, omoni binona, Kofi, Werera, Jibira, Wazekroara, Jean-Pierre Mbemba, Failu, Mozito, Katumbi, soki lokola bolia na ba Rwandais. Bonyokoli peuple wana. Ndenge na telemi na puissance Nzambe. Biso na bino na poto. C'est fini makamba parti politique. Mbokezo occupé. Bazo exterminer peuple na bino. Bozo mema. Élection. Élection d'occupation. Général de Gaulle a kedaka élection d'occupation. Ou bien général de Gaulle a lukaka balie. Babeti kana babeti bino na 2006, abeti bino na 2011, abeti bino na 2018, siko zo mema bino 4e penalty et kolekate mboko eza Kagame te, eza James Kabarete, eza Jeannette Kanambe te, eza Rubero te, eza Moïse Mwarungabu te, mboko eza ili ya bino te. Bazairwa botelema to sauver mboka. Bazairwa awa na ye Kofi okozo defie Kimbangu o defie Nzambe asala mokili o apesa biso mabele awa na kata cimetière okokutala nango Kofi okokutala na kata batombo bande kotu bakufi na kata France, na Belgique, na Londres, na Canada, na les États-Unis, na Suisse, na Allemagne, boko panie biso na victoire. Ngai moko na okokate na avec milimo ya bakoko na ngai Kofi victoire eza na kaya nation wana. Oye lobaki Rosimu Ketumanga, les peuples gagnent. Tout suite au gagné bino.
ndenge na telemi awa naza kosala bakilometre ya bakilometre mpona ya kosaka yango naali awa leki na ngai je vais sitoke zwanga jusqu'à na liboso arena oyo ezalaki cimetière ya loka sokoko tulani na bengai nayebisaki yo ke oza na mobali oza na ndeko nazali déterminé Kofi omoni mewe ite mewe atelemeli watara yo finga batu bakombolaka bahotel bamibali mosala mango kosukolaka banjugu na restaurant batondama na baprison okumisaki mwasi ya barwandais ke barwandaise baleki bacongolaise na kitoko me Kofi mpo olokobeta na Bercy ya Kigali te beta na Goma beta na Mbandaka beta na Kisanga awa place balibérateur bazali Kofi nga nazalaki combattant na combataki nazalaki résistant na résistaki sikoyo komi na esprit ya libération mboko alife zala libéré peuple alife bakata bachaîne le peuple de Dieu boza peuple ya bapoliticien te boza peuple ya bapasteur te bobima na baéglise bobima na kati ya baparti politique bobima na kati ya batéâtre bolanda bitumba bosabone mingi na Bokoto TV na bachaîne oyo eza kolobela solo Université de Paris compagnie biso jusqu'à na liboso ya arena video ezosala bandeko na ngai ndenge tolobaki Zambende alongaka Zambende alongaka bakokotu bakundami na Europe awa na cimetière ya défense ya arena nabaki na kokota lelo na kati ya cimetière bomona molimo bokechua yambo chouchou ya Nzambe chouchou ya Nzambe congolais tout na étape ya milimo fait ça là olongwa na médiocrité makambo ya kofandaka neti ba mouton et ko rapporter biso loko te boye ba yango ke celui toza ko ya awa na ba classe ya boye c'est la chair de poule et dali poto la sabino ke makambo bitumbo toza ko ça les dali très spirituel très spirituel et ça pour bimba na milimo ya mabe bakanga bino bazipa bino na mabele na ba illumination na ba satanique ba tutu wana ba Kofi ba nani ba rwandais bazana ba kindoki ya kosakana te ya domination yango toujours sabino bana Congo bana kin botelema il est grand temps makambo toza ko sala biso bandeko na bino toza ko sala yango pamba te parce que bino bondimi botika na place wana bozalaka toujours na souffrance nan tomona peuple ya ndenge nini na mokili mobima ndimba anima souffrance lokola bino le temps totelema okoma esclave na mboka na yo moko okoma nini mutu na apartheid okoma mutu moko baza kobengana ye na mboka okomi mopaya étranger bokomi bapaya bozoka na bosoni te bato bazokufela mabele wa yango nazobima na kati ya cimetière nazokende kuna liboso arena milimo tu ekufi na kati ya France etelema bokopale biso na victoire Kofi okobetama masasi ya butu ya molimo Kofi okobetama na masasi ya moi Kofi yona bana na yo obotelengana bokotelengana lisusu na bamakila na soutien oyo soutenir ba rwandais be exterminer peuple wana tata Nzambe na belelio volonté na yo esalema na makambo nyonso tininga mwana na yo simple sima na yo na bundela peuple na yo na longola bango na kati idolâtrie na longola bango na kati esclavage yango na lobi état que Dieu existe bandeko tu bakufa Kofi okolala ka pongi te okobanda lelo kozwa lisusu pongi te Kofi okokutana na bakoko na ngai okokutana na bazairo tu bakufi na kati ya France na kati ya Angleterre na kati ya Suisse na kati ya Canada na les États-Unis d'Amérique okomona makambo ekosalema le 13 février banzela yango oyo awa nyonso ekozala moto na moto awa tu na kati ya arena ekozala sobo tu na kati ya arena ekozala sobo tokekona liboso okobetaka concert wana te ata ozoni mbala na mbala ata ozoni mbala na mbala awa mpona koya koloba okobeta baconcert okobetaka concert wana te moto ekopela yango wana bandeko na ngai nous sommes déterminés ya kosukisa milimo ya baokipa bakofila oyo azali ntoki ya mwana mobali oyo akanisa kwa Kofi wana pouvoir yo wana pouvoir ekona ngai
L'air est grave. L'air est plus que grave. Mais l'air a sonné. Il est temps, le peuple de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps, il y a délivrance. Il est temps, il y a repentance. Bolungwa na busoba. Bolungwa sima ba politicien. Bolungwa. Biso tout au salaki. Berero na tokanisaki tozana bango vision moko. Nga na koki kosenga ba politicien pardote. Na koki kosenga bango pardote. Na lubaki na sengi le peuple de Dieu. Soki na soutenaka ba politicien na soutenaki bango na kanisaki baza vision moko na biso ba diaspora, baza vision moko nanga boketu. Jamais plus jamais. Nga na kosenga Jean-Pierre Mbemba pardon ou be Fayulu ou be Katumbi ou be Mozitu. Soki na yambaki bango na puissance en Nzambe que bako comprendre idéologie ba yebi très bien Jean-Pierre Mbemba, Fayulu, Mozitu, Bakatumbi, bango tout banona bana Kisasa ba yebi que notre pays bien-aimé les Aïe, nous sommes dans l'occupation rwandaise mais baliso même biso na ba élection na ba biso na 4e penalty et kolekate ngai pardon ngai c'est pas Nzambe pardon ngai c'est pas un peuple pour na la peuple était que leader d'opinion était que musicien engagé on a s'engagé qui na bitumbo il fait comme ma libération esprit na biso fait la ouvert tout le monde est unité bana bazaï bana bandundu bana Kassa occidental bana Kassa oriental bana Équateur Sud Kivu Nord Kivu Kisasa l'air a sonné pour nous. Il est temps, le peuple de Dieu. Il est temps. Bolumba, Mboka, ils ont dirigé dans les étrangers. Mboka n'a pas tout sauvé en gros. Il fait tout à la déterminer. Tu comprends que 60 ans après l'indépendance, pas d'autoroute. 60 ans après l'indépendance, 15 millions de morts. 60 ans après l'indépendance, peuple a des femmes. 60 ans après l'indépendance, maquillé Zotanga. Un imbécile comme Kanambe. Un imbécile comme Rouberois, Jeannette Kanambe, Talaba Mollet, Rwandaise Touti, Talaba Mollet, moi aussi Aba Mollet, moi Yibi. 60 ans après l'indépendance, 4 milliards. Il y a aussi disait 4 milliards, mais il y a découvert dans la banque centrale Nabino 500 millions de dollars. Peuple Nangai, dollars on est comme Matati na Lisuka, bokomona ke boza nature ezo bundisa bino saboyeba bozo préféré masanga ba bande konangai bana bande konanga bozana Barumbu komina Barumbu komina Kisasa komina Lingwala bande konanga bozana na Gombe na Kasavu na quartier Veme na Matonge na Kalamu na quartier Kimbangu na Ngiringiri na Bumbu Selembao Bandali partout bozana na Kitambo na Ngaliema na Mbinza Kinchuka na Mbinza Tevo Mbinza Ipen Mbinza Telecom na cité Mama Mobutu na Monga Fula partout bozali na cité Salongo na Rond-Point Ngaba Matetelemba Kinseswe Makala Kaluka Malweka Yolo Mombele Limete Kingabwa Masina Njili Kimbancheke Kikole Maluku Ngonga Ikoki a Bobima Boswa Pouvoir Bobima c'est le moment de libération moment de délivrance Bako Sabinote ba pasteur on a bazala mbokate Otika Kolanda ka ba pasteur na bino wana pasteur na pasteur ana ba senda kuna ema exploiter bino mi hivi ba pasteur na Bekobo tala Marcelo tala Marcelo okozonga Brésil tala Bakakenza tala Basoni Kafuta tala Banelilesi tala Bakiziamina tala bango tout bana Kisasa l'église la mine zo kangama ba église tout bozela babare wana ekokangama bokosala misala peuple nino basala kate peuple nino balamuka na tongo te bakisala peuple nino ya masanga peuple ya ndenge nini ya loga sokoko quelle sorte ya peuple ya loga sokoko peuple ya ndenge nini boya na miziki oye na poto ole ofungola ba société na yo bozwa mbongo bolo so bata ba kere so kata no pasako bolo no oye bona ndaka ba nisise bola na kofi de Bolanda Kofi de Bolanda Wela JB Ready Bogania nini
na ba miziki na bango miziki ekobo miziki ya kindumbise miziki moko ya salite ya satanique oyo ememi peuple na kufa lelo tomona mboka na biso eza dirige na barwandais bongo yo Kofi na ye pour la deuxième fois ekolala Kofi bitumbo eza ya ngai te mais nana courage ya Kimbangu nana courage ya bakoko na ngai ya Patrice Emery Lumumba bitumbo Kofi okoboma yango te okoboma yango te bandeko na ngai lelo tozawa na kati ya Arena pour la deuxième fois Kofi okozala humilié awa na Arena Kofi okozala humilié awa na Arena tout ya kopela mo ekotikala isu omoni ndamba carrière na esili tuna osili Kofi soki kaka ngai cause na ngai eza juste oyo nabundelaki mboka oyo mpo na bitumba na ye lisusu liboso ya Arena na ye nalali zwanga awa yaya nalali nafukameli Nzambe Kofi yo awa okovivre Kofi na mabele oyo liboso ya Arena moto ekopela diaspora nyonso oyo bozolanda ngai ndeko na bino mboka bato bazokufa mboka eza okipe Kofi oye kosakana na biso oye kuimilie biso oye komilie bakoko na biso Kofi okovivre tata Nzambe na beleli yo na liboso na biso mosusu azali te tata Nzambe volonté na yo esalema na ye lisusu na France na ye liboso ya Arena Kofi okovivre Kofi okomona okokoma handicapé famille na yo ekopanjana irresponsable malédiction ekolanda famille na oti la 4e génération yo wera yo jibe yo fali yo tiala mwana malédiction ya bamakila tu ya bainosa ekolanda bino na 4e génération na ba faux politicien o bondimi bolia na ba Rwandais o bondimi bokabola pouvoir na ba Rwandais boko vivre pour ça sans Nzambe soki nga na kutalaka na Nzambe oya sala ki mabelo wana Kofi okovivre puissance en Nzambe Kofi boyeba kinga bien te namona ye awa nakati ya Arena awa nde poto ekoma ebale Kongolo akoyawa ya buzoba Kongolo ya bakon Kongolo ya bacriminel oyo babotama bakotika bato lokola Kofi na mokili bokovivre biso na beleli tata Nzambe mosusu azali te il y a un seul Dieu tout puissant tata Nzambe apambola mboka wana peuple zaïrois boza peuple à malédiction te bino moko moto bokoti na kati ya malédiction peuple zaïrois boza la kati esclavage te bino moko bonime esclavage c'est le moment ou jamais bozwa délivrance peuple fait besoin de délivrance bofungola miso boyoka parole Nzambe à travers moumbu na eboketuwa bolongwa na sima miziki ya salite miziki ekobo Kofi mbongo lieke pa kaneme na Félix otondi te awa eloko ete bimeble te kolala moto ekopela bana kini moto ekopela soko moninga na bimi nelongo na ya Edi Bolombo na bimi na ye na drapeau unité na drapeau ya unité Kofira yango ndenge na ye awa drapeau yo olo boko Lumumba ya Kimbangu oya kombaka papa Kimbangu makila ya bakoko na ngai likolo okomona Kofi oza humilié nyama un imbécile comme toi Kofi marionnette elongi mabe salité taningo komo ki mboko okomo ka mboko taba ya mbandaka na besenge côté mami dangele na venir ruki côté ba ya loga sokoko taningo komo elongi mabe okomona yo na ba Rwandais vous jouez avec les faits vous jouez avec les gens mboka na ba tuchi mboka ba Rwandais les Rwandais comme riches
Rwanda sobi bavion bozo mona mboka bato bazo kufa mboka na ba Rwandais kofi olobaki ba Rwandais basi kitoko kena na Kigali kobeta na 7 awe koleka te kofi ata peuple azanyama ata peuple baza ba belolé ata peuple baza ka valeur kofi na telemi okomona. Merci beaucoup Yaloga Sokoko Nzambe ya batela yo mission accomplie na ko continuer avec l'éclairage J26 de Paris tous ensemble ba média tout vidéo et compagnie na ba média tout bo popiango bo l'accepter ton la guerre médiatique ténèbres tikala jamais ko gagner lumière. Merci à Yaedi Bolombo, merci à Christian Bola, merci à Commandant Esso Papa Tom, Kokol Rose, ba membre du peuple Mokonzi. Si Dieu pour nous qui se raconte, pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple, pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Bitumanabiso est jusqu'à tous la victoire, mais la victoire est certaine, toujours gagné bino le 13 février, pas de concert dans 4 Europe. Yango, yango no moni.